Salut à tous les amis à God's Love International Venture Glivansi Glenzambia Pambola Bino. Partout bozomi na RD Congo na Angola pena Congo Brazzaville. Afrique pe mikili nyosi ya poto nzambe a Pambola Bino. Parce que lelo soso poto aye lisusu. Na continuité ya film na biso toujours. Batu baluka ki film tellement makasi. Première partie na deuxième partie. Tout à l'heure on a titre sorcellerie inconsciente. Kindoki inconsciente oh yebi na yote. Mais oso participer. Et suite nango troisième partie ya qui déjà total kiango titre comme qui est un peu modifié lokola kana lo message dans le film nigérien d'Engezalaka titre comme qui est un peu modifié film est tellement bien parce que acteur il y a bien peu actrice il y a bien lokola la belle tonto dike ye wana na film ngo kombo nezali ya maka msu bazokata kaka ami to emi mais kombo neza maka ina vie réelle kombo na tonto dike fan cartouche ye wana Frank Artus Greg, vrai combo na ye. Na film combo neza René, bien que ce soit mingi lokola Rina avec Yves et Sine. Na film oyo combo na ye ezali Peggy. Yves et Sine. Combo neza Peggy na film yango. Fi oyo aza Nigériane, aza Ghanéenne te maman na biso Joy Kalu. Moi imiri. Film eza Morton. Avec Michael Jackson le Bogart. Les qui a marqué la film ango, mais titre comme qui est un peu modifié à partir de la troisième partie et comme qui nini divided of serment divisé. Quatrième partie film to bien na combo ya sorcellerie inconsciente. Kindoko yebi na yote. Soyez prêts parce que c'est parti. La quatrième partie. Quand ndena na ko lwanda kuna yo ba takanga ipo démon. René, na bonde lo sala nyonso ko sala pour sauver famille na yo. Avant que la consumer. Au vani na centre ya li felo. Tie me yo basani mabete te, basani mabete. Po mabe mote ko zwanga yi. En fait na lo bana osikoy, nazo ke ne pas pasteur na biso. Na o conseiller yo peut sala la même chose. Tela. Il faut te couper na poto sur la Peggy en privé. Tela. Na mani occupé anga ici sikoyo. Pour moi mukeka na lobaki ya honte ne ko tsana li felo. Ba ngo bomanga te. Na bondi le pardon. Na zana posa na yo il faut to s'il te plaît. Na zana mutu musu te. Ni na zo comprendre te. Na zo distancer na ami et puis tout ce qui a à voir na ye na zo ke musika na ye amaka. Na boy ko participer na ko zala na relation mo na bino nyonso. Oh. Et ça passe rien comme ko bonde la Peggy que azan pour ça kuta na eba sola en privé azo comprendre te makambo belezo ke mabe et Peggy a beta zaki attaquer na on ko bimanda kuna bango nenga zuti na ndaku ya Greg oh nzambe na ngai mabeni na sali nzambe na lola mabeni nango nga la sali nzambe pourquoi il faut la traverser les felo ya boye. Pour n'ingani na zonyo kama boye. Oh, Rena yaki. Désolé bébé. Naebi kona ntala makasi biloko ebela kalaté. Dans une minute. Hein? Comment ça va? Bébé Yebsanga, comment ça va? Et comme ici, très clair que ba démon a une force spirituelle là. Ba comme ko sala mutu nyoso nzinga nzinga na mabe. Ba comme ko attaquer ko sala mutu nyoso nzinga nzinga na mabe. Bébé s'il te plaît, koloba boité mon amour. S'il te plaît la bonne de lion. S'il te plaît koloba boité. Naebi comment vous allez se sentir? Pour les locaux ils ont na kingo na yo maladie yo cicatrice étrange na kingo na yo. Kas na lingana yebisa yo avant tout na ngai makamno so. Kanga banga salte ona. Kanga. Amaka. Ami. Peggy. Asala kyo nini? Po ba force na yo démoniaque ba kele ko attaquer ye. Nini Peggy asali? René, s'il te plaît. Na bonde le pardon. Kanga banga. Kobenga su kombo na ngai te.
yo olingo détruire ngai ndenge ba baby si papa na yo ndenge famille na yo ya mabe wana baby si papa na yo ngai osimba te ngai ate bakoko na yo bakosanga mabe te naza intouchable tio koloba boye bakoki jamais ko détruire ngai mpo ba force moko ya mabe jamais nazali couvert na makila na Yesu s'il te plaît koloba boye te s'il te plaît s'il te plaît nana yebiso makambo nyonso basekret famille na ngai contre yo alobi lelo na ndenge malamu te naza mabe te naza ndokini te nakoki kosala mabe te s'il te plaît mon amour s'il te plaît nabondeli yo tika ko utiliser problème ya famille na ngai contre ngai oyi na ngai s'il te plaît yo za na ndokini te car c'est très clair que makila ezali kati na yo ezali makila ya kindoki bakoko na yo milimo mabe nyonso nzinga na yo za mabe bato nzinga na yo bakokontinue konyokama aussi longtemps yo ozala milimo na wana il faut ozwa na yo moko bebe na yo wana azali pe exception te na kei amaka kiti na se nina ngoyo bandoki bato mabe bamonstre boluba bebi sanga boboma ngai boluba détruire ngai Irène azalaki wana yoki nyonso mpona koloba boye vraiment René koloba makambo mabe contre mwana yo ya mwasi nalobi eloko moko te mabe nalobi vérité ata soki mokili mobimba ifo babwakisa mwasi na yo kasi ezali devant na yo ya kozala pembeni na ye mpe kosoutenir ye fermement René ozali makasi na ye pilier na ye likondi na ye ozolobaki ete jusqu'à la mort vous sépare oui jusqu'à ce que la mort nous sépare ou bien jusqu'à ce que la mort me sépare yango oluka kasi te osimba te kufa ekosimba nga te ekosepare nga na eloko moko te excuse nga naleka ekosuka boni dans ce film ekomi déjà wapi yango kindoki inconsciente 4e partie avec Mr. Bell Blue Moeder nouvelle idéologie nouvel impact amaka komi kolela ekomi pasi ekosuka boni aoko avant René abala na maka pegi abana kokufela René moko koya komilingisa koya komibwaka epai na ye moins cher mais René abwakisala na ye kaka pegi tiake na ye kolinga maka ti baya kobala na makambo nyonso et il semble que pegi atikala na mwa bakanda ya mike epai ya contre amaka donc mwa bakanda moko ya mike kimweli kilikunya mo ya mike surtout que ye petit lelo na bala te na bokebi nyonso bilo ekomaki même kozika. Ah. Tu penses vraiment que Tantine Thérèse a dit sa vérité? I'm so confused. Honnêtement, il y a comme une confusion. But I'm not convinced at all. Quand je suis convaincu, I believe everyone je crois que Bangonis va encore s'habiller, même Tantine Thérèse. Non, on dit que Bangonis attend mon quête. C'est quoi? Là, il démoque. Ni nango. Maybe we should talk to somebody else. Peut-être qu'il faut que nous mutumu. But only this time. Kaskara siko. Change our approach. To changer notre approche la biso. Buchi. Beta. You know what we're going to do? Obini to sala. We're going to strike them. To ko landela bango. To utiliser mitu na biso. To kele to fouiller ba to meka ko faire fete ba nini ba. Oza vraiment la raison. Et kosuka boni dans ce film. Naebisaki yo. Awa amaka est sans doute aolela et Irène ayaki. Ni nango oza amaka. Naboke mi yaso téléphone comme ko sonner. Téléphone ya Amy est sonné. Hello, Amy. Allô Amy? Oh, comment ça va? Ndeni yo? Na bala ko bitu kusema kasi pona yo ma petite sœur. Hein?
tout na basi mozana kana na ngate tozana kana na hote so tozana kana no tonato benga hote emi buchi pazawan oh My younger one. baleki na ngai babengi ba conspiration ba conspirateur Yeah. Oui. I was talking to Irene. nana kosola na Irene Yeah, we actually heard that. But toyoka keke since we called, we just pretend as if we didn't hear you. depuis to benge zala kwa We missed you too. vraiment ozangi biso makasi sinza beaucoup manqué allo Emi Uchi. oh buchi I mean, you sound weak. Emi ezala koza faible oza faible ça va bien Your sister is ndeko na yazani malamu fine. ça va bien zela mom This is good. bon gift ça fait bien azani malamu I'm sorry I forgot. désolé na bosani kombo ya mwana ya mwasi problème eza te Well, I hope you're eating and taking good. na basi bozolia mpe bozozwa soin na bino malamu oui Yes, we have. oui tolia yo pe Hello, Amy. allo Emi quand est-ce tomona yo na bébé très bientôt très bientôt omona biso We really miss you. vraiment vous nous manquez beaucoup We need you. Emi toza na posa na yo pembe na biso na ntango oyo Everything going on. tozo comprendre nyonso ezali koleka na famille epo ezo affecte yo makasi oh Yeah, we lost mom. oui toperdaki mama That was a big tragedy. e yango ezalaki tragédie monene We had to look at everything. kasi fo tomonaka makambo nyonso na kote ya malamu mpe Mom lived a very good life. mama avivaki vi moko ya malamu At least she had kids like us. bimwa aza na bana lokola biso Something, right? n'est-ce pas Yeah. Oh, well, oui. You know she lived a good oui life. toyebi ka avivaki vi moko ya malamu elingo bete eza yango important te What are you talking ya kosala nini yango ningo loba emi toyebi nyonso ezoleka na famille na biso tozo comprendre nyonso basekret nyonso ya famille na biso tozo comprendre mpe That was the reason. ke yango ezalaki raison pour laquelle bato mabe I'm sure that if you know everything that's been going on, then you know. Michel Talk about it. soki oyebi makambo nyonso ezoleka na famille na biso soki oyebi malamu fo oyeba ke fale mpo olobela yango na telefone boye qu'est-ce qui ne va pas na yo So you people are oyo namoni bozo invoke milimo na ndako na ngai milimo na ndako na ngai bozo bato mabe bandoki zala calme Have a serious word with him. zala calme na kosolane sérieusement ok calme-toi Amy, are you there? emi ozana oui naza bien naza Okay. ça va Amy, you know Amaka. we need to be guided. omoni fo tozala guide Incur the rough mpo tobenda kanda te spirit. ya bamilimo The eh, na basekret nyonso ya famille ya kala should just tell you everything. peut-être ifo nayebisa yo sikoyo nyonso Why Henry hasn't told you? nayebi te mpo ni henri ayebisaki bino te I just think I have to tell you. na banzi ifo nayebisa bino sikoyo sekret nyonso Understand exactly what is going on. bo comprendre peut-être qu'est-ce qui se passe oui loba oui loba toyoka matoyo eza kofongama oui tokapte tia main libre na bokebi nyonso awa ezali René mobali ya maka akomi vraiment moto mikolo oyo René All due respect. sauf votre respect No longer remain here. nakoki kofanda awa te Gradually destroy natala yo bebisa libala na yo kaka boye evil forces that kaka mpona mo baforce moko ya mabe ezali komanipule mwasi na yo aza ndokine aza mabe ye na famille bali babebisa ngai take the point. yango nde eza probleme Am I stupid to be here? ese naza zoba mpo kovanda I awa have a business to run. okanisi mpe na bafere te ya kosala Am I your nanny? ese ngai nakomi mwana mosala na bino ya komemela bino mwana Do you think I want to die? okanisi nga mpe naza na mposa ya kufa There is an evil presence in this house. nayebi ke présence mabe eza na ndako navandi kaka Irene It's a childhood friend. Ask her. amaka azali ami na yo d'enfance tuna ye ayebi nyonso ezoleka na ndako ayebi nyonso There to bring riches to her. peut-être alingi kufa ekomemela ye richesse kufa na ngai oza zoba mpenza René What? nini yango You heard me. oyoki malamu oza zoba Go ahead and run. kende kima From your problems. kima ya problème na yo Go ahead. kima ya problème na yo That is exactly zala yuma what I want from you. yango bademo baza na poso yo osala Try to go finding solutions to your problems. Find each other till olie ya kotrouve solution soki ekobundisa si mwasi na yo ekomelanga te ekomelanga te I'm on my way to get solutions. nazoki koluka solution sikoyo What to do about it? ye ayebi nini ya kosala na ndenge na ye aza demon o eza pasile na bokebi nyonso René alobi peut-être kufa na ye ekomemela amaka richesse ye efa kima na ye mais Irene alobi koza zoba vo oza bolole ndenge nini va mutu lokola yo
awa nde nalanda na bokemi nyonso ya mutu baosandolaka suki ezali Peggy misu minene Peggy telefone esone aboyi nde oyamba nini yango so na atindi yo batindi yo ozwa ngai mutu alobaki azokende kokutana na paster na bango kuna mbala moko mpo azwa lisungi awa pakolaka elongi soki na nini yango juste oyebi te soki kitoko malongo eza yango tata osali nyonso ata olongoli na baposo mosusu na elongi esimba na mokaka te bakontinue kaka baderangement boye nalingaka te mpenza mutu aboyi nde oyamba ozo insiste kaka nini yango oyo René tikanga tranquille na bandeli tikanga tranquille akati téléphone tikanga tranquille ezo continuer ko insister ezo continuer ko sonner Peggy pe akomi ko sela pe René moi ba fier tikanga tranquille alobaki déjà kaza na posa kata liaison nyonso relation nyonso na amaka et puis nyonso nini ozo comprendre te na nde nazoloba tikanga tranquille ou bien langue nini olingi na utiliser tikanga tranquille ko René s'il te plaît tikanga tranquille na boyi kozala na relation moko na yo na famille na yo mobimba nyonso ezali associé na bino na boyi boti ozo comprendre te Peggy naza libanda ndako na yo oza wapi yango libanda ndako na yo awa osala nini yango liboso ndako na ngai Peggy nyonso oyebisa ngai sira maka eza ya solo mpenza nasalaki erreur nde nabalaki amaka yango oye koyebisa ngai bien olobi yango deja nayoki yo nakumisi nzambe di mwana aza justifie eneko ozongela mosala na ngai na bandaki kosala s'il te plaît naza na mutu mosusu te kosola ne masolo oyo pardon Peggy nakoki kofanda kaka boye te s'il te plaît naza na posa na yo nakosola makambo ya boye te na makambo na ngai mosusu est-ce il faut que nayebisa mutu nyonso masolo yango yo oyebi problème nyonso affronter yango mpe zwa solution de quoi est-ce que tu parles comment est-ce que nazwa solution ndenge nini nayebi te nini yango nakoki kosala s'il te plaît kotikanga te Peggy René une fois na bandaki kokufela yo kasi yo ozosalaki nini yango obengaki makambo nyonso ya ngai jalousie na bandaki komeka kosauve yo kobimisa yo na libulu ya kufa ya famille ya bamaka kasi oboye koapresie yango ngai moko na na fina makingo epai ya milimo mabe eyo oyawa oyebi nango salaka oyo eza malamu kende na yo kende kaka c'est tout s'il te plaît eloko eza ete yo moto kosa ngai makambo nyonso oyo ezolika oyebomanga sikoyo ndenge nini yo moto présentaka nga amaka soki yo te nana nayeba ete eza vraiment hilariant ozoblage to nini yango yo moto oswaki otrahi nga na mokongo okei na nsima na nga okei kolingana na amaka oséduire ye ale ovandi awa ozoyesanga ete ke eza fo na ngai nayebi te nini yango suna loba tosolaki makambo bambala ebele olobaki olimbisanga deja yango nde okanisaki yaye nalimbisa yo natikaka jamai olimbisa yo namekaki kaka kotolere yo na mutu wana botola yenga mobali bakomi babengi na kombo ya maka na yina bino nyonso mibale bino mibale tika ete botumbama bozala consume na mabe wana ya bademo na bino wana ya mwana yo Peggy nakovanda kaka liboso ndako na yo tiyo koya awa komona ngai nakovanda awa naye kotika ame na nga mpe nyonso na maboko na yo Peggy s'il te plaît soki yango ekosepelisa yo ekosuka boni dans ce film
sorcellerie inconsciente. Film qui est toujours malamu. Jusque là ça va, ça marche bien. Bande konyo aussi à Bas Congo. Na Goma, merci beaucoup. Nord Kivu, Sud Kivu, merci beaucoup. Bande Onyoso. Je l'aime beaucoup. Na lingake makasi, je l'aime beaucoup. Eh. Il y a des problèmes dans Ghana, lingake n'est trop. Moutabala déjà lingake a trop. Je l'aime beaucoup. Moi je bosse en ezate. Eza pasi. Nous allons payer à coup la kaka. René Tilelon. Abala déjà bosse en aye. Distraction, la distraction. A rappeler. My gate is not locked. Portail nanga za ngoyo ofungwama ikangama ina ngote. My door is Porte nanga yi not locked too. eze kofungwama. I've tried to lock you out of my life, Na megaka kotiko libanda ya vi nanga yi pe mutema nanga yi. but I can't. Kasi nazo koka te. Na lingaka otro. You've always Eh, been a good part of me. ozalaka toujours vraiment une grande partie ya vi nanga yi. I'm in the bedroom. Naza na mbetu na chambre yawa. Na chambre nanga yi. Oh, aza na chambre. Ekosuka boni dans ce film. Est-ce que ezali une opportunité pour Peggy à récupérer René Oya Kansake amaka botola etoni nango toyebite. Mais il semble que c'est très clair que ye moko René nde bana ko se plana amaka. Oh nzambe na lola. I wish I could just pull through this. Non souhaitez-vous na s'en sortir na makambo nyonso yo. I don't want to get involved. Nalingi te na s'impliquer na makambo oyo nzambe sunga ngai na s'en sortir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh. Alobeta lingi te ko s'impliquer na makambo yango nyonso. Nzambe asunga ye amibimisa nango. Aleka ngo na kimia nyonso. Ekosuka boni jusque là. Oh. René vraiment lali na tolo. Ya Peggy. Awa na Monica aza confortable, aza calme, à l'aise. Oh! Ala mukaki, oh! Oh my God. Ah, nzambe na ngai. Oh, nzambe na ngai. Oh, How long? ça fait combien de temps na lalaki? All evening. Pourquoi mobimba toute la soirée? You had to me and slept on me. Oh, yaki na olali na tolo na ngai boy lokola bébé. Innocent that Ozaki mal lokola innocent moko wele. Na ko banga même ko bouger moi muke. waking you up. Pona ko banga ko la musayo. Oh, Thank you. merci beaucoup. Merci beaucoup Peggy. I appreciate it. Na apprécier nyonso. You didn't have a choice. Ozaki na choix te? You're welcome. Boye malamu. It's okay. Merci. What's the time? Er nini yango oyo? 10:54 p.m. Eh, 22h53, hein? 22h54. Oh! 22h, non, 23h moins 6 minutes. Oh, ça c'est koni nango. I don't want to return to my house. Na boy ko zonga na ndako na nga kuna. Not this night. Di moi pona buto na zala poza ko zonga kuna te. So much at peace here. Na sentir à l'aise awa pa na yo. I know I've promised to stand by you. Na yebi na prometaki na ozala pembeni na yo. Do the best I Na ko soutenir na ozala la meilleure po na yo. won't advise you to abandon Kasi na lingi te ko conseiller yo abandonner famille na yo. even though I know Bien que I may na yebi use this as an ke soki ozalaki ya maka alingaki atitizango lokola opportunité ya koyiba yo kaka lokola ayiba ngai yo kaka boye When you said kasi you had forgiven, olobaki olimbisanga deja te you reaffirmed it this evening. toza bamina pokua kaka oyebisanga oreaffirmaki yango nalimbisaki yo deja oui nalimbisaki yo forgotten. kasi kobosana No. nanu te nabosani nanu te You just ah have to try and learn how me kaka ya kolimbisa mpe kobosana in order for you to move on. mpo yo kontinue na vi na yo I'm begging to move on with my nazobondelaka nasala tu na kontinue na vi na ngai kasi ozotikanga tranquille te You're so very impossible. ozali vraiment impossible yo insupportable If you have to spend the night, soki il faut lala awa na ndako na ngai calm down and think of what next to do. alors calme-toi mpe raisonne nini yango tokosala après ntango oyo ok
Ok? Conseil na ngeza il faut zonge la famille na yo. Ezali loka malamu kosala. Zonga kokima emite. Kokima mwasi na yo te. You're such a very nice person. Ozali mutu malamu penza. No, I really didn't take up time to Nazwaki tante vraiment ya koyeba yo à fond. Koyeba yo dis-moi oza malamu penza. Can I use your toilet? Et nako utiliser toilette na yo? Oui, bien sûr que oui. Kuna tout droit. C'est vrai Peggy azana na poste à René Makasi kasi alobeta ko conseiller te a abandonner famille na yekabo déjà bala aboti déjà mwana choix ezate. Mobali ya yo moko azaka ya yo moko soke simba te simba ye nango te. Ati ko distraire yo te mwasi na ngandaku. Back at Annie. Es na zongi sila Confused and scared. amaka mabe wasala ngai. He needs a shoulder. René a commis conflit. But Confondi azana posa ya mwa lipeka moko ayekamela. destroying their marriage. Kasi soki na bebi ti libala na bango nini yango na oganie That's too hard. eloko te te naza na motema te ya kosala bato mabe te na kosala maka mabe te. Oh Pegi abanaki kaka koraisonne ye moko abanaki kaka koraisonne ye moko alobi ete What's on your mind? nini yango ozoraisonne nini oyokanisa yo naokanisa yo na amaka mwasi na yo mpe makambo nyonso ndenge eleka. Just my luck, I guess. Ah eza kaka eloko moke kaka. No matter the amount of evil and demonic force Peu importe baforce démoniaque oyo bazali kobundisa yo na famille na yo to you decide. okoki kolonga bango soki ose décide. And if you succumb to the forces around you, Soki yo mitiki kaka na baforce ya mabe wana bakodétruire yo Impressive. eza vraiment impressionnant. Now you're giving me the kind of hope. Okomi soki kopesa ngai espoir na bandaki koluka oyo nazangaki. say it. Oh tala We can get a man of God, tokoki koluka mosali na nzambe mpo na kosunga bino. a spiritualist, Tokoki mpe kokenda te epai nganga epai ya mwa moto bagri mwa spiritualiste do everything. bakosala nyonso Free from this. mpo na kolibere bino na milimo oyo. The only thing now is for you to have faith. Eloko ekomi sikoyo ezali te yo ondimela eloko moko ozala na kondima What's our faith? mpo soki ozala na kondima te nyonso bakosala ekozala en vain. First time I see you speak with so Oyo ezali première fois na vie na ngai namona yo moloba avec intelligence mpe sagesse boye. I may have had grudges against Il se peut que nazalaki na barankine contre Amaka nde abotola ngai yo wrong to me. kasi ye asala ndenge mabe te. I had Nakozala pembeni na ye en tant que meilleur ami oyo nazali mpenza that. ntina suka Don't worry, relax. komitungisa te zala calme Just relax and sleep. zala calme mpe lala Morning we'll go to the na ntongo tokokende na ndako na yo this. tokobundisa makambo nyonso ezali nzinga na bino. D'accord, totrouve solution. Merci beaucoup Penza. Zala calme, ça va, ça va. Zala. C'est vrai que Peggy akufelaka na ye René makasi alingaki makasi soki azwi chance moke ifa botola ye mbala moko kasi alobi so na panzi libala bato ezala malamu te. Nzambe otangela nga lisumu tolala mbetu moko me makambo ezala te frontière eza bien mondelo mondela lupango mondela mbetu lelo vraiment tomoni quand même akokanga motema Peggy akangi motema René azokamwa viva mwasi ya boye na mibali mosusu akolala te butu mobima momana mwasi moko boye plus na net tokei na mboka ya baevenema elekaki mwa ekala toyebi te nana azoraisonne il semble que ezali René azoraisonne soit René na Peggy moko na bango azoraisonne sans doute wana eza Peggy te hein oyo ezali Amaka na Irene oui eza ye makambo tozomona ezosalamaki mwa ekala kuna Peggy a changé na ye déjà Peggy malgré nyonso quand même aboyi kobebisa libala ya moninga na ye Amaka me makambo tozomona sikoyo esalamaki mwa ekala eza ba raisonnement bazonga bamonaki Peggy na musika. Oh Peggy 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 hey Irene Ami Amaka comment ça va Irene hey
Peggy, po nous éviter ba peine na ngai. Avoiding you. Na éviter ba peine na yo. No, no. Te, oh nzambe na ngai. Eza pona lobby. Sorry. Désolé hein. Sorry. You know, Omoni, slept a bit. nalalaki moi avant. It's been very Et puis mikolo moi makambo belé na mutu passe penza. Mutu passe. so my missed calls. Omonaki ba appel manqué na ngai po no rappeler ite kasi. Nazaki na projet ya ko rappeler yo. Sima nango, nalamukaki oui, nalamukaki. Sima nango charger téléphone. In the morning, when Sima na tonga na moni appel manqué na yo. Na bandi nazaki trop occupé yo. Na bossa na kilimbisa ngai. Depuis la dernière fois tozaki na yo ensemble, c'était quand n'est pas 2 mois passés hein. Ba 3 mois bientôt ba 3 mois depuis tokutana na yo. Atanga yo ya basu ba appel nga te. Irène. C'est pas juste. Ça va casser. Moukolom so yambaki appel pour la kolobaka ka oza occupé. No rappelle nga. Na bani pa rappeler ki ote. A rappeler wapi? Even though she had a problem with me, I was just, Na kanza même pas kazali na problème na ngai. Na zaki a déranger. I don't have a problem. Na zaki na problème te na bino. It's just that it's been very. Ezaka mikolo mo makambo ebele na mutu, moi mutu passe pesa trop. Can you just hear yourself? Est-ce que miyo kama kama loba oza trop occupé? Peggy, You two people oza trop occupé pour na biso deux meilleurs amis na yo. will live in this town. We school. Tovandaka na ville moko, totangi ensemble. Let's say it doesn't sound nice. Et ça malamu te c'est pas gentil. Désolé Kassi. Désolé hein. Meanwhile, I have Entre temps nazala mutu moko na voiture. to catch up later. Tomato okuta na sima hein? Sima hein? Sima. Makambo esalama mwa kala. Chia tala bango kuna sia tapala ni yango. Makambo oyo eza lokola esalama mwa kala penza parce que moko na bango azo raisonner yango. Nda bokebi nyonso. Esalamaki mwa kala eza ezo concorde te na makambo na place film eza sikoyo. Oyo ezali makambo esalama mwa kala. Nda bokebi nyonso. Unconscious witchcraft. Sorcellerie inconsciente. Kindoki oyebi na yo te oza inconscient ke oza ndoki. Batu mingi baza bandoki inconscient. Banvuta oyo deja na famille na bino ba initia oyo deja. Botama bébé basala deja ba cérémonie bisala sala. Oza deja ndoki moko mo oyebi na yo te. The ancestors. Les ancêtres. won't you at least welcome Okoya manje na ndaku na yo penza? Actually, En fait na bosa na kelo mona ndaku na ngao. Sikona you can see. ndio moni ngai nazo bima. Peggy? Peggy. If you don't want us Soko olingi su te toza ba camarade na yo. Loma mbala moko olia kosala ba semblant. Hey, Eh, I hope you didn't come na banzi oyewa te pona ko offenser ngai. how you feel. Na je m'en folle nde o se sentir. Trying to reach you for Tozo menga ko benga bana kaso pana combien de temps. over. Pona ko sola makambo zo boya ko loba. talk things over. To sola makambo ni nango. To sola ni nango. They're getting married, you know. Bazo balana. Who are they? Banani ba balana. Amy and Ray. Amaka na René ba balana. Oui. Oh, ya solo. Oh, nzambe na ngai na sepeli makasi. You know, Naiba kiti. I'm about dashing off, so Na nabima. Est-ce que yo pe There's no point po mezala ngote? in anything. Na ko ko to expliquer makambo ebele te. Welcome here in the first En fait, oyambaki nga pe wa malamu te. why you didn't abandon me here. Vraiment na moni pe raison mo te ko sala te ke yo abandonner nga awa. Eza passé. Tala ye. Eza passé. Mawa. Wow. Wow! Obo mambo kati. Ndabo kebi nyonso. Kosuka boni dans ce film. Oyo ezali la belle Peggy. Makambo nyonso esalama mwa kala ezali raisonnement. Buzoba oni nango. Ekomi pe partout, ekomi enregistré que Amaka, Ami, na René baobalana pe. Somo kuto, libala couple moko boye. Vraiment, ezo concordé na ngata te. Na yo nde ngai concordé. Amaka yo, Ami yo, Amaka. Je jure pa nzambe na kozwa yo kaka kofuta. Oboto linga mubali ya na no linga makasi. Aboto li yote mubali ngo asepela ine na yote. Peut-être miso asepela ine na miso yote.
Peut-être. Tala. I can perfectly understand that look on your face. Nazo comprendre imère na bino wana. That you're up to some mischief. So tell me, what is it? Na yebi malamu ke bino bazala toujours na eloko moto mususu koni nango. C'est quoi? Eloko te. Na bantu za trop jeune ya koyeba makambo nyonso ya famille. Oui, exactement. Buchi. Eza makambo te kozala trop jeune. See that your curiosity. Nazomona curiosité na bino ezomata toujours. But it is for your own good. Et kaza pona bolamu na bino pona sécurité na bino. It is for our safety. Sécurité na biso Henri. So laughable. Oza vraiment riable, risible. Because if you find Quelle sécurité? to keep the truth away from Hein? Bon mais la biso vérité ozo keza pona sécurité na biso. Alinga na kokufa te na ndenge nyonso papa kufa to mama kufelaki. Kama okanga minoko salte wana. The two of you don't know what you're Bino mibale boyebi te bakamni bo oloba. Il faut botika koloba buzoa oyo. Henry, let me tell you. Henri tika na yebisa yo. Told us everything. Tela. Amaka yebisa biso nyonso tika basambla wana ozoloba amaka yebisa biso nyonso. Amaka yebi eloko te. Ayebi eloko te. Azali kaka kotraverser même makambo ebele. Omoni? Michel yebisa kiyo. Peut-être yo na tati Teresa boza ba vrai problème toza dans la famille. Parfois bino nde bandoki. Personally, be the one to expose. Soki na bongo ngai na koza mutu na ko expose bino nga moko en personne. Na ko expose bino zo kufa te. Yo na tati Teresa so ba sekeni yango bolo bana ngai. Oui to lo bana yo. Na leo kanga mnoko na solo wana. Na lingi tena yo ko yo olo ba buzoba. Okoki jamais ko bomba vérité ko zipa vérité te. Et qu'on bima toujours. Ngai na ko expose yo en personne. Le fait que zoba nyonso oyo bino bo hérité pa papa na mama na kindoki na bango nyonso ne ko zwa biso te. Nzambe na ngai. Ba leki na makomi na niveau yo. Henri asala boni. Ye ko zo gérer moi vérité moi boye. Tantine Teresa yebisa kié. Alobete za pona sécurité na bango. Lana bokebi neso awande wapi tomoni force moko uchi libana ye tremblement ekoti buchi force moko uchi libana ye ekoti buchi lana bokebi nyason ekoti buchi leki Henri ekosuka boni dans ce film tindo qui est inconscient oh et comme déjà wapi lana bokebi nyason tala ndenge waniko tambola lokola mwendo ki tremblement. Et Yesu a frappé Michel. Force anga uti libana Yesu a frappé épée. Et a telemika azo poussa azo baluka. Miss no épée za déjà lokola ya aveugle. Ya kona film ya orpheline aveugle la sala kango bien makasi. Azo matape mo mwana ngo. Azo moi ça va, jusque là ça va. Pas mal. Ndabo kebinyasante. Mais comme il a un robot, tu m'as dit que tu guider la télécommande na évité. C'est quoi juste? Nangambu mususu kuna bana ko raisonner, to bana mona makambu ndenge pega na ko sala mo bazua mo mutema likunya contre amaka, nenga amaka na rene bana ko balana. Mais mbala moko raisonnement so be silaki. Balakisi biso mbala mo balakisi biso te balakisi biso mbala moko koto Henri na baleki na ye. To éviter comment, mais on comprend que Peggy azaki ko sepelate ndenge amaka alinganaki na René. Ana komona lokaka amaka boto li René. Mais réalité c'est que na boke bien ce koto yo fille oyo Michel leki ya Henri ayeko mikotsa awa na baignoire na boke binyoso. Akoti na baignoire na boke binyoso. Molimo moko kuna libanda yaki ko envoûté frappa ki mbala moko aye amitandi na kati ya baignoire. Wop! Nanda boke binaso. Maboko moko kuna ezali ko fina ye. Ezali nde leki na ye, ndeko na ye, buchi mutako fina ye susu. Nako bare lelo yo. Nako bare yo. Yo! Na tremble na. Hey! Ezaki ndoto mabe. En même temps au condimate Michel azolota ndoto mabe kuna na chambre na ye Buchi pa azolota kaka même ndoto na chambre na ye kuna ba mi balé même ndoto
ekoto Henri alamuki ekosuka boni dans ce film. Michel atana nu air. Michel azolota ndoto moko ya mabe et même ndoto Buchi pa azolota ngo. Comment au juste eza pasi? Oh, lali nanga pongi mutu zamtoza mangamu na ye nanda bokebi nyonso Merlin Kabuya mon pote. Te oui nsambi na ngai tele nde natikali bonga kolala ke ozalaki ndenge nini nini yango oyo mwana mwasi akomi tellement effrayé ekosuka boni dans ce film. Kindoki inconsciente, sorcellerie inconsciente, Luka délivrance. Au moins bandoto moi mabe na butu loto bandoto mo zo pumbwa bazo kena yo zo bafoza na espace zo kene boye Kindoki nyonso yango wana na butu yo loto ka ozolia misuni ozolia ka misuni osa so ni nango Kindoki nyonso yango wana. Luka délivrance, sorcellerie inconsciente. Ndabo kende tremble oh azoya sima oh bazoya sima Henri pardon bikisa biso ni nango na chambre na ngai monstre chambre na yo esali nini nanda bokebi nyonso ekosuka boni dans ce film. Ni nango na omona eloko te na chambre na ngai. Ça va, ça ira. Et comment ça les a ba imagination? Ok? Ça va, ça ira. Bon, à la caméra. Bon, dans la chambre, nangai. Oh, mais c'est quoi au juste? Quoi ça? D'accord, on peut attendre mutu moko ata idée à prière ezate. Mais maintenant que le baba maman bango zaki chrétienne. Papa ne pas qui chrétien to chrétien et ça passe na ba famille belé tremblement awa pe amaka bana kolota ndoto mabe amaka bana kolota ndoto mabe ndabo kebi nyoso Irene alamuki Irene azaki na chambre mususu pe alamuki ndabo kebi nyoso Irene alamuki René pe alamuki netika ye pe bana kolota ndoto mabe nzambe na ezaka ndoto. Il faut un cauchemar. Yebisanga sikoyo. Ni nango yo moni na ndoto na yo. Ni nango. Na moni mama bokilo na ngai. Na loti na ndoto. Alata ki la mama ya pembe. Netka mama mpeve boye. Atelema pembe na ebale. Ala ko tala ngai. Tena ngana na ko zinda na mai ya tala nkaka. Ngala moni e. Na moni mama na biso. Your mother? Mama na yo? You want to help Ray? And he was screaming. He was struggling for his life. In this river that was so... na moni mubali na nga Reina wala ko zinda na ebale. Ala ko lela pona vina yazo ganga. Mama na nga telema ki pemene ebale azo boya ko sunga. Oh? Michel. Buchi. The interpretation of Interprétation ya bandoto na bino. Oh bolota ki wana? very simple. Ezali très simple. Away from mysterious things. Boza la musika ya makambo ezali mystérieux. Don't take it upon yourself. Botika ko mimemela mangambo likolo na bino. This is just a one. Oh ezali kaka avertissement. Buchi. Have I made myself clear? Est-ce que c'est clair? You know you're very curious. Oui, boza tu montres trop curieux, bolingi trop ko tia mitu na bino partout ata makambo etali bino te. Michel, yo pe ndenge moko kaka. You guys should be very careful. Bosala keba makasi na curiosité na bino wana. Ça va. Bosala keba. Bah, la curiosité est un vilain défaut. Bosala keba yo. Oh. Et ça un avertissement. Bosala keba. Remember, Kobosana te. this is only a dream. Oh ezaka ndoto apamba. It could mean something else. Ekoki pe ozana signification mususu.
comment est-ce que presque ba membre nyonso ya famille balota ndoto mabe king wango ko place yango depuis ba chairman Zak pa bébé na ye gift I've seen your late mother-in-law's face. You obe should also be aware of the fact that people use other people's faces. c'est pas comme moni elongi ya mama bokilo na yo akufa mais il faut yeba ke bato ba utiliser pe bilonga bato pour la kokele kwa ça ba envoûtement oui on a raison penza kasi This was so different. kasi ozaki différent I felt it. nana osanti neti ezalaki ya solo Raina, René dream is a ndoto dream. eza ndoto Come on, yaka lie down and sleep. lala nanu lala allonge-toi lala Outside, naza pembeni na yo All right? ok All right. ça ira il se peut komoni elonga mama bokilo na yo akufa deja omoni na ndoto kasi yebake bato mosusu mpe balataka bilonga bato olotika boye mutu nakomi kobanga makasi reine kobanga te naobanga okozala na ngai s'il te plaît olala na ngai pardon naobanga alala na yo ye nde yesu na yo ke soki alali pembeni no bademo baoya su te eza pasi elobaka kuna pegi lala nanu lala pegi alobi namonaki bapele manke dono nai kosala projet korapele oyo nai korapele se komi projet se projet yango ebeba telle était notre histoire na 4e partie filme oyo eza moto 5e partie ekozala boni ekozala boni filme oyo eza moto totala yango banda na première partie na 2e partie ezalaki na kombo ya kindoki sorcellerie inconsciente 3e partie na 4e partie totala yango na titre ya divided of serment divisé oza na baproblème na famille na yo olotaka bandoto mabe makambo ya réalité moko ozovivre eza vraiment malamu tozocomprendre yango vraiment te luka basala nzambe sola na bango bandoto moko olotaka komona yango mwa suspect luka basali na nzambe parce que makambo oyo eza pamba te sorcellerie inconsciente ezalaka kindoki oyo oyebi na yo te oza na yo ndoki ma oyebi na yo te baikilisaka mpe bake na butu boke mpe boloki mpe oliene mpe misunie mais yo oyebi na yo te kozalaka ndoki ezalaka alors il faut délivrance kokata balien na nyonso bamisisana nyonso mpo tokoma totalement libéré et c'est le Jésus-Christ qui peut nous libérer parce que la Bible déclare que si le Fils de l'homme vous affranchit vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 36. Nzambe apambola bino. Tokutani prochainement. Na 5e partie à filmer. Oyo, portez-vous bien. Bye.